centre vote wapi? Liboso biso tusala ndeni to tutelemi liboso centre vote. Député oyo ya sori na biso bien a sauver biso to voter. Non. Lolo ke matete parsi. Ngapende muninga awa na ke ko voter. Biso bana Kasavubu tozaka na candidat moko. Numéro 10. Aza Messi, Aza Cristiano, Aza Trésor Mputu. Nde biso vandaka na Kasavubu boye. C'est na candidat na biso. Toza na candidat moko. Nani wan? Candidat numéro 10. Sungu Ignace choisi Matata, millionnaire. Lava. Là-bas. Il y a politique na koluka mbongo te. Oyo zo Il y a une kosala la population. Donc akomi mwana musala na biso. Sila na répéter. Yo zo so mindele ba ya Messi. Ba choisi Mata choisi na guerre. Sungu Ignace choisi Matata candidat numéro 10. Donc Aza Messi. Donc yeso donc yakata ka passe na batunyoso. Il a l'argent, il a beaucoup d'argent. Messi à Kasavubu. Ngai pona koli. Yo za Messi à Kasavubu. Yende Messi parce que Aza candidat numéro 10. Messi. Messi. Bana Kasavubu. To voter pour na polote, to voter pour na chapeau, to voter pour na libumu. To voter molobeli na biso. Molobeli ya bana Kasavubu. Azakaka moko numéro 10. Sungu Ignace choisi Matata. Dolingi na biso te to voter bato bakenda biso pour.